tebisa ke machacha obiso na bino toyebi ke ye kutu ofingi okumise akoyebiso ka nzamba pambolao oloba likambo bwenda. Pour votre information, bino nyonso bat bosaka na YouTube, bino nyonso chaque minute mama absonda asambelaka na bino nyonso na longoli mutu te o nyonso yebi ka lobaka na YouTube mama absonda nga asambelaka fuka maka na kombo na bino avant YouTube ekangama mutu na mutu akozwa part na ye bokanga lilobo na lobi lelo pona ozate na YouTube bokovanda boloba Karine alobaka mama botanga selaka nzamba solo biso tomona nzambe wana so bomone te botaka preuve ngana leki bino na réputation mabe ngana leki bino na kosamba mibali basambisanga me botaka ke bino botula ngana obala po bomona niveau nzambe na ye donc alongoli bosoto na nga alimwisi kotula alimwisi kisita alimwisi asukolinga ete ya bino te nanu bino bokote ya mana YouTube boko bimaka mutu na mutazo simba mapapa na mutu azo pupula azo kende na koloba esu makambo ya mutu te ekote ya bino bajo bosalaka ye bakofinga mamoso bolobaka ya lobaka eloko te boka kolobaka nzamba limbisa po ngana sambelaka na chaque minute na téléphone na oka ba dédicace na bino bozoka mabanga na bino et puis linga muta fundo pas président muto azo fundo azo na kombo no pa nzambe yaya nzamba okutana na yo ata lelo te nzambe ba driblake te boko do bino nyonso bebika ke totanga kombo mama na to sala bu mama biso afuka maka otangisa ma emisu na ba kombo toza awa mambo nzambe basemvantaka nango te mama pasi ki ala acheter sali basemvantaka nango te po ya nzambe esala malembe me ya malamu nango ekomaka pe ya nzambe ekomaka biso nyonso tomonaka toza tokomona ngape na ozongela bino kana YouTube awa na ozongela bino ponga Karine na finga para mutu te ko finga na ko clasher ces deux choses na clasha kaka mampata para mutu na finga te soki na clasha wera collègue na nga makasi vie na nga même temps collègue ponga pe chanter vie musicien wana cop na biso bino boyemba te na vie doso bo sala YouTube bo sa ba YouTube ba tata na ba mama ba sumba bino ya mama na biso ko yemba boyemba te kote wera memanga na mukongo na moto bo zala te do boko tate kote fali benga nga itraswag bo zala te bino boyebi fali lelo alors pause mende bo sote tapi toko finga mama ne po sale pasi yaya azao kaka mama na ngate musali ya nzambe nde bo finga ke bonga funda ke pa patron na esi kwa saka malembe ye pe patron ba dibol ke bo kutana patron e kana YouTube oyo tozawa pardon ya magalilo mama leader et c'est fongula ba nzela e fongula ba porte tozawa Wako chape temba otutana na mir biso so to mona to sa ba live Angelica kufa to sa live ite rando esila aisila oya soki okuti yaya nzambe so okutani na ye o continue sous vite bato nyonso bakutana na nzambe na bible mutabika zala te po nzambe deja okotala elongine te nzambe aza 3 fois saint abriaka okokofungula misu te mutu nyonso akutana na nzambe akufa donc soki siko ye ndenge atiaka bino adedikasa ya bino na bapriere ne boyebake bokokutana na oyo ya ye lingo kufa ta o nzambe akomelaki yo kolingo kufa avant yango te biso moto bilukela liwa na makasi. Ah bon attendeur, sali, bonne chance, bon continuer à kofinga, bon continuer à coacher na miniature, bon continuer, ba nini, bon to koliambo na YouTube na ko continuer, mais il y a importé ça, ngana kofinga batu na sonta na suka na batu wana, mais bino o bo finga ka bozo simba, bozo finga musali nzambe ya zong c'est la pe bino ma finga te ya memango ka likolo na prière. Ya mema kande batu basaka kande batu bakenda oluka na butu yepe ba genou alela makolo pasi mukongo pasi mais chaque minuit soki minuit le kiata ineri fois benganga afuka mama boko likolo ma emiso etanga ye aotanga bakombo moko na moko na kamo na bakombo musu mama bimisaka na YouTube onga na yebi yango te na lalaka na lamuki kilibi yoka kombo aboy oe mama ngwaka na YouTube na tuni mama yebeli wapi o babengenga fingenga mama se babengeka mutu bafinga zo akombo akomi na papier akomaka bakombo na bino nyonso asala bino ba dédicace bwana mabanga na bino na prière. Si conseil mutafundi pas président, to lukata ministre asali intervention, mutafundi pas nzambe, nani okosela intervention. Po nzambe asala loko azo sala te, nzambe asala bongo, nzambe so azo sala ko yeba te ka zo sala, okosutuka bu asi asali. Trop tard. Bino bomo na kala ko bomo ne loko te to zawa. Nazolo en conséquence des causes. Na pesi bino ka exemple moko botande na réputation mabe ko leka bino. Botande mibali basambu sanga balinganga te, me bino na miso no bomoni na ko sambo wana, bomo ande bo balanga. Kisi tande ba binisanga michopo bino so bomona me bomwende na sumbi mwana devant bino na YouTube
so boteya mite na wana bozaka na ba réputation bien mais botika la ka bongo YouTube ekangami botika le komika lisolo tozaka na YouTube na fi wana bokomo telanga kuna na musika na TV ponga après YouTube bandeko ndako libala après ndako libala mama pasteur ndeko te na ko si sa vie to ko kuta en église ko sela nzambe makasi ya bo bando mona ka na aéroport hey couple évangéliste qui coule bangwana bakebe bakyote en États-Unis bazongi Londres biso toka batokati sabwe séminaire mindinyo yo liso bakombongo pezo kima nzambe tokutana kuna siko kuna esika ngo tokutana kuna na kokatisaka na baséminaire yango yo otikala kaka YouTube eza te otikala nana sa mobali kana bana wana bozaka na bango ya babata bobando teka to botika nani après bokanga ngai esundoki ke tozalaka naye na YouTube abanda ozwa mbongo koleka biso talati biso tolongwa YouTube wana koma ma pasteur yango na oprépare bozomona to boya baveugle bozomona to bozo basumiwe bozoyoka te eloko nyonso kosala lobi babanda yango lelo ngai yo nazaka nalobi na bwaki mwa bible nalobi na oprépare bachinois après c'est l'église la chino ekobongwa na église après bokanga fia kisi ngai atokanga fia kisi olukanga na buto okutanga te ngai mpe na batama na makila olekela wapi partout obloka entre parenthèses. Très cher, salutations Nabao dans ce Bolanda Bisso. En tout cas, mes sincères salutations à ma famille sur Ave Maria TV. Mes très chères salutations à ma réunion sur Obo s'abonner à la chaîne. J'ai toujours dit, ça a toujours été un grand et réel plaisir pour moi de me tenir encore devant vos postes téléviseurs et puis de parler un peu de ce que je vais un peu parler ce soir. En tout cas, j'ai toujours dit, tonton Yann a une ramouté, tonton Yann a un problème à monter, mais tonton Yann a rendu à tel me rendu anti-valeur. Anti-valeur déjà que bateau yo ba osala ke ba bomba culture congolaise. Bateau ba osala ke ba rendre culture congolaise défaut moko boy oyo. Et ça qui est temps sous pour se retrouver, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, nous on peut pas rester là seulement voir ce genre de personnes va détruire Babiloko oyo. Babiso mamsou surtout travailler pendant durement pour avoir quelque part des solutions, d'autres solutions et puis pour avoir certaines précautions, mais Batumsous Bara Kobomango. Aussi longtemps que nous sommes toujours en vie, aussi longtemps que nous parlons toujours avec le souffle de vie que Dieu nous a donné, aussi longtemps que le baraka, aussi longtemps Malubaba Roboto la bisoté. Donc, téléméla anti-valeur parce que anti-valeur ezoboma mboka, ezoboma culture en mboka. Alors, on ne peut pas rester là bouche bée et puis regarder bamakamwana lolenge ezoboma mboka. Souvent, je prends souvent des messages. Namona ba message ya bajar na bajar. Batu msusu tamsu ba encourager biso et les autres disent que to continuer to ko ba toujours na ko bimisa ba maramba mabe ba anti-valeur et ba msusu nous traite comme des personnes jaloux, comme des gens où ils ont envié Songolo à la personne de Karashika. Karashika, qui est Karashika? Karashika, c'est bel et bien Karine. En tout cas, Moutumorote Atikala Kozala ennemi à Karine. Moutumorote Atikala Koina Karine. Moutumorote Atikala Kozana problème na Karine. Mais la seule chose autre c'est sa façon de se comporter. Sa façon de se comporter est au fingissa toute une nation. Sa façon de se comporter est au qui est plus loin. Il y a aussi la qui est bafan et belé batika côté la ba émission où il y a tout ça là par rapport à ba comportement. J'ai suivi un jour
j'étais en plein live. Papa Moro Komelinga, il me disait que mon petit, après live, fais-moi signe, je dois t'appeler pour discuter un peu. J'étais quand même étonné comment Muntu a boy ko bengana live a préféré tout solennel après live. J'avais vraiment tellement trop de questions. Papa veut dire quoi? C'est papa, pourquoi il a fait ceci? C'est papa, papa. Je me posais tellement de questions où les gens n'avaient pas réponse. Mais j'avais continué avec les lives. Quand j'ai fini les lives, salut papa Nassine, papa, voilà, j'ai fini. Est-ce qu'on peut parler? Le papa m'appelle pour me dire, Abando conseiller n'a déjà, à tout le monde en question, mon petit. Msala ozosala oyekolango na expliquer mon CV na bi oui na yekolango place boye abi t'écouter et te voir tu dégages l'intellectualisme mais sikoyo le problème est que bozo boma musala na bino moko. Et là, on a le barango chaque jour où il commencé la YouTube ou aller la rambon. C'est le papa qui m'a conseillé. Alors, YouTube est à ka ma finga. YouTube est à kaka coco de sa vie privée à battre. Vous pouvez aussi créer quelque chose là, il y a malamou. Et puis, au Hollanda. Et quand il y a quelque chose, vous gagnez quelque chose. Au lieu de se focaliser, bofinga naka, boloba naka mabe, bosala naka mabe, babiloko wana nyonso. Je sais pas, beaucoup besoin nini na yango. Abando conseiller nga bitala neti mwana mwasi wana. Nga lelo na vie na nga na zwa décision bana nanga wana c'est le papa qui parle. Abi bana nanga. Mwasi nanga. Si na kuti mwana zotala ba émission ya Karine na kopanza téléphone wana. Atuni oh papa pourquoi? Le papa me raconte me dit que cette fille a nouir ba éducation ya ba congolais na YouTube. Et puis pour moi na kaza mu da degré mususu ya kindoki ya misala mabe omona mutu mwana muke mazobebisa na mikolo. Est-ce que vous pouvez imaginer? Mwana muke azobebisa mikolo. Na kala toyebaki ke mikolo nde babebisaka bana, na kala toyebaki ke mikolo nde bazwaka bazwa induire bana na ba erreur. Mais sikoyo ya Karine et comment les contraire. Karine a comment obébisa mikolo. Telle qu'elle est là, la petite fille, ma obébisa ba maman ba 48 ans mitou, azobébisa ba maman 55 ans mitou. Pourquoi? Parce que c'est une sorcière de naissance. C'est une sorcière née et grandie dans la sorcellerie. C'est une sorcière oyo. C'est obito lukatom sur Google dégâts qui n'ont pas osé. Obi Karim so penda zo kindoki na ye, azu kindoki na ye. Atiango nde mundela tiaka kindoki na ba Evre na sela so ba avion ba mituka ba blo ebelenda tiaki kindoki na Evre. Karim so tiaki kindoki na Evre. Oh mais biso ba congolais tonga to za béni. Po azana sorcellerie moko ya dernier niveau. Sorcellerie ya Pro Max. Sorcellerie, il y a un degré sorcellerie, tu as comme un degré à Karashika kuna mona ngo muke po Karashika pa suka. Donc il y a une sorcellerie à Satan. L'autre fois, vous vous rappelez, je vous avais parlé de Eloko Komelaï.
abimana mutu akufa na lemba bana lemba bayebi histoire wana. Moi aussi je suis moi na lemba foire avenue Lufuko et biso bana lemba toyebi lisolo wana. À part obimana mutu akufa Edingwe, qui connaît pas Edingwe là-bas au Congo? Mais Batouana Nyonso, ce sont les gens que Karine a affrontés. Baza bateau Karine affronta. Musicien nini à Congo, surtout la maison mère wa ebin surtout à Karine. Et lorsque ça l'a pas c'est ça que bino tango yé à ça la mabe tango azo boma ba comportement bala bateau azo finga mibali ya bateau azo finga basi ya bateau boya kate pour pese conseil te omoni Karine boy na boy mais biso sur temps tozo gato recadrer yazonga na nzela biso nde bomona bateau bomonela ya koya koloba botiki ba page na bino libre na boire à commenter marambo buzo bana ba page na biso na ba live na biso tu vas rater pourquoi quelque part eza bino nde besoin induire ye Karine na banzena mabe parce que ce boba qui vous punir Karine mais elle allait angara mais un peu ko changer angara mais un peu ko changer ba comportement na ye azonga mutu mais tellement na habité sur na bengango bobanga kaye je sais pas qu'est-ce que je peux utiliser là père d'elle na habité sur et ça renvoûtement oui c'est l'envoûtement Congolais moni bablo mususu o biso to toleraka yango nde eboma mboka na biso lobi tono loba eboma mboka na genre nini eboma mboka na genre ke bana na biso to baolanda ba bêtise wana balek na biso to baolanda ba bêtise wana so qui vont diriger ce pays le Congo parce que la force du futur c'est la jeunesse surtout la jeunesse on va la détruire qui vont prendre les relèves il y a ba pays wana mais il faut tout élément peuple congolais tout élément ba maman poto ba maman America ba maman Africa bo arrêter nanu na ko tolérer ba bêtise bo arrêter na ko tolérer Karine na ba bêtise tout sangana biso nyonso tout élémela ye jamais on peut rester bouche bée et puis voir une fille ou à détruire mers à continuer na misala na eti na suka et puis ce que elona lobaka chaque fois ça que mutongo kaka o bino bokotelaka yenda balukelaka bino mutongo kaka o bino bomipesaka yenda balukelaka bino mon vieux Luison Mbata na kati ya South Africa second hand shop papa Roger le combattant en direct de la France Guijou Maëla ya ba Guijou Maëla ya ba Guijou maman Anasté la madame Frazier naosenga na bino ba chers téléspectateurs nyonso ya Ave Maria Télévision pour continuer na ko s'abonner na chaîne Abisso parce que vous ne serez jamais déçus awa bêtise et les gâtés a to film raté
jamais au tala ba mission nyonso lobi ke tonto ye na ofinga kino awa beaucoup de respect et de estimera mutu nyonso parce que premièrement avant d'être journaliste je suis un serviteur de Dieu et je suis un serviteur de Dieu. Bible lobi soki sentinelle amoni eloko amoni mabe ezoya alobi na bato te ntango mabe wana ekota ye nde ozala la cause mais soki alobi na bato va sauver, lui aussi sera sauvé. C'est ce que moi je suis en train de faire, de vous prévenir, de vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ce mal, et là au ça là, et si mbaté, vous soutenir une mauvaise personne, vous soutenir mutu oyo, aza ingrate. Mutoyo a reconnaître ane bolam toko bandosele bolam 1 2 3 4 5 6 7 8 si na 10 mais tu seras toujours la première personne oyo soki yindi akosasayo tango akosasayo oyo keloko tumaka te akobakisa yo na matabisi akotisi na baproche na yo na baintimité no nyonso akotisi yango. Olga Kabelo asambwa c'est Olga Kabelo andimai mpenza ke akosambwa epa Karim par rapport à makambo ya sale epa Karim. Olga kuta sale lo te bo ba chancel Mbemba bon ba chancel Mbemba et bon c'est qui encore le nom ba Myriam maman mokonzi ba ana mokonzi ba chinois to zo maele été ya biso ce toté ya maté c'est-à-dire tomi me manaire mamsusu to te ya makanango to te ya makanango po trop c'est trop.